live sur Congo Synthèse. Totindeli bino mbote na pokwa na lelo na kombo likolo na bakombo nyonso kombo na Yesu Kristo. Oyo azali le Dieu le créateur oyo asala mokili asala biloko oyo nyonso tozokoka komona na miso pe tozokoka komona te. Bomoi solution ya ba problème ya mokili oyo ezali nde na évangile ya Yesu Kristo oyo to bengi évangile ya grâce ya nkolo Yesu na ba vie na biso yango nde ko restaurer biso pe ko réformer biso pe ekotia biso te to koma transformer ngayo bozali komona lelo soki nazalaki transformer na évangile ya Yesu Kristo wana te na kokaki jamais koya kovanda na plateforme oyo pote na lobela bino makambo na Nzambe wana oyo azali na bomoi a changer te azali na bomoi azali vivant. Thank you Jesus Christ. Pe nazali ko saluer bato nyonso oyo bazali kolanda biso précisément the first lady oyo ya ndako na ngai kombo na ngai papa Eugène Kombolo nazali bongo moko ya ba no nazali titulaire na kati ya ministère ya New Concept Evangelical Assembly à Londres. Na tindeli pe mama Brigitte bambote mingi wa the first lady bambote ya mingi ya parti ya studio awa adali sikoko intercéder pona programme ya lelo. Na tindeli pe mama na biso Béatrice Mazose oyo azali bongo na kati na ministère oyo pe na tindeli l'homme de Dieu na kombo ya papa Achille et sale bambote belé pe na tindeli lisusu papa Mutombo Vanindu bambote ya mingi ba oyo nyonso bazali kolanda biso to saluer bino le peuple de Dieu mama na biso Nicole Maha mbote mingi pe to tindeli pe mwano ya biso na kombo na Pompon Degbo esika zali na Amérique bambote belé bato ba kolanda biso dans les quatre coins to lingi bino mingi pe to saluer bino na kombo na Yesu Kristo mokonzi. Amen. Lelo tozali bongo na message moko je pense que ezali pour la première fois ezala publié na ba média. Ezali likambo ya toza komona ndenge mokili za kotambola pe toza komona te ndenge nini tokobongisa montagne ya média na face ya globalisation. Tomoni mokili ezali susu ndenge ezalaki te. Merci pour internet saliete monde est comme synchronisé électroniquement. Mais tozali komona na kati wana ba information ndenge ezali distribué ezali na bato ndenge tolobaka de force ya malamu pe force ya mabe. Force ya malamu elingi te bato bayeba makambo lolenge ezali po te contribuer na ba vie na bango ke bakende liboso pe bato bakoma transformer pe tozali komona force mosusu ezali force maléfique ya mabe yango pe ezali kopanza sango mpona kodétruire le peuple ko erone bato kotia bato te babunga nzela po te bango basakana na bango kasi biso toye lelo kosala démonstration ya ba force wana nyonso mibale motuna ezali boye. Est-ce que Yesu Kristo abandaki ko utiliser média na ministère na yetango azalaki na mokili ezali abandaki ko utiliser média ndenge ezali na kotambola pe te pona kopanza sango malamu tokomona awa média elobi nini média elingi kolombola simplement ndenge batu bazali ko se communiquer massivement. Tozali komona ba média ezali na ba kaboni na média babengi média local, média régional, média national, média international et média global. Donc tozali ko koloba lelo likambo na ko panza sango na mokili oyo ezali ka pona ba pasteur te. Yango na lobaka ngo na vie ke makambo na Nzambe ezali kaka pona ba pasteur te.
ezali pe pona bato oyo pe mosusu tokoyoka bango nyonso lelo. Soki tokoloba ya solo bandeko bakolanda yango. Soki tozoloba pe ya solo te bandeko bakozala bakolanda biso, audience bozali wana pona kolanda biso. Topesi bino mbote mingi. Me ya mboto banda totiki mayanga nuna lelo na premidi na maboko na Nzambe. Tika ete l'éternel Dieu, Père de gloire, Père de lumière, Nzambe na Abraham, Nzambe na Isaac, pe Nzambe na Jacobo, tata nkolo na biso Yesu Kristo mokonzi, oyo asala likolo, oyo asala biloko tokomona pe tokomona te, Nzambe nyonso euta bobele pa na yo. Pesa biso sagesse surnaturelle, pesa biso foi ya kondima, te yo ozali nkolo pe mokonzi, na bomoi na biso. Tika ete ya 2000 ans, plus de 2000 ans, oyaki na mokili oyo, osopaki makila pe na makila wana, yorobaki ete nyonso ezalaki ya kokokisama. Oyo nyonso azalaki na molili, azalaki ya kokangolama na makila wana. Oyo nyonso ayebaki yo te, Nzambe na nzela na makila wana, yo purifie mitema pe makanisi na biso. Tozala lolenge ndenge toyaki te, tokoti awa lolenge mosusu, tango tokobimawa, tozala ndenge tozalaki te. Na kombo na Yesu Kristo mokonzi, amen. Amen. Lelo toyongi koyeba boye, expression à média ezali boy. Ezali internet, ba journaux, bato balobaka na ba meeting public, technologie ndenge changer makasi, ba média social to da komona merci pona yango, to komona ba Facebook, to komona ba Twitter, to komona ba Instagram, TV, email, ba communication électronique nyonso wana. Ba oyo nyonso batiaka ba billboard, website, marketing, promotion, radio pe ba YouTube. Totanga awa ya yambo ya liboso na mokanda na mokanda ya Nzambe za kolobela biso boye. Ba ennemi ya Nzambe bazali ko utiliser yango kaka pona avantage na bango. Ba bénéficier bango moko pe ko contrôler ba vie na destin ya bato pe ba kienda ba bunga nzela pe ba koma ko raisonner na esprit ya erreur, mauvaise direction. Toya lisusu awa koloba boye, mission pe vision na bango balingi nde batenga misama bato. Balingi pe lisusu ko balola makambo po epesa bango bato wana bazo balola makambo avantage. Bako kamataka histoire ndenge ezali na contexte na yango. Bango bako kamata yango pe babaloli yango. Ezali ko pesa oyo babengi une forme ya interprétation particulière. Pe makambo oyo tozali komona pe koyoka ezali ko interférer na système na raisonnement na biso. Soko yokaka malamu oko raisonner malamu, soko yokaka mabe oko raisonner na ba erreur. Alors tolingi tolakisa tosala démonstration wana po ete le peuple de Dieu bazala ya koyeba balunga na ignorance. Na Proverbe chapitre 23 verset 7 elobeli biso boye. Elobi polele kobalola ba vérité ya information lisolo preuve ya vérité ezali pe kokomisa yango ndenge mosusu pe kotia ba idéologie ya bato bakoma diviser pe bakoma na kopercevoir une philosophie babengi ya nouvel âge. Media na mozindo ezali ko lobate, media ezali ko supposer ya kozala bakengeli
ya bato oyo batelemi na chaque mur ya communauté. Pe bato wana mission na bango, pe vision na bango ezali ko exposer bozoba. Bato wana le bavandi na mur ya communauté ezate ke komoni communauté na biso na Londres awa ezali communauté monene. Mais ezolo bateke bato wana bakotelema na ba mur yake basali ndako basali toloba lokola château baye kovanda baye kwa maloba na Nzambe te. Bazali nde ko utiliser ba utile oyo ngai na yo ndeko tozali koyoka lelo. Na proverbe ayo lobeli biso boye na proverbe 23, car il est comme les pensées de son âme, mange et boit. Te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Toye na likambura media awa, toye koloba boye. Ba media mingi ya mokili, ezali sous l'influence satanique, ya diable, na système na ye. Yango balobi ete diable Lucifer na plan originalité na ye azalaki babengi Lucifer asumukaki pe akomaki yo babengi prince ya mopepe n'Ephésiens 2:2 komona yango po na kokiebisa mitema pema bazo bebisa mitema pema kanisi ya bato soko tali na ba télévision okomona biloko neti lokola neti nini esprit ya koyinana posa ya nzoto, immoralité, koyeba pe nzambe te, kolinga pe makambo na nzambe te, pe kolinga makambo na nzambe te, tolanda ba télévision lokola CNN, BBC News, Reuters News oyo, naki komona il y a quelques 2 jours 3 passé awa, moto na kombo na Larry Kings, alobi ete CNN ezali lisusu ndenge ezalaka te. Bazaki kopesa bato ba information na ndenge ya malamu. Mais to kalisusu awa. Soko tali ba information na ba channel wana okomi tuna olobi mokili nde jara mokili nini biso to ko vivre. To ko vivre na mokili ya lolenge nini. Okobona kaka négativité na négativité. Koina na wana nini wana mais cependant que biso na yo tokoki ko changer masolo pe makambo poto panza kibosembo kolakisa nzela na nzambe vie spirituelle, vie sociale et économique na ba principe ya nkolo na biso Yesu Kristo po ete transformer ba destin ya bato au nom puissant na mokili oyo ba nation du monde et notre environnement au nom puissant de Jésus-Christ kombo oyo ezali likolo ipezali ko bangisa pe kolengisa bakonzi ya molili ya mokili oyo. C'est la vérité. Na media viezala etonda na kimia tolingi te bato ba développer bolingo ba développer bosolo na media soki ezali très bien réformé tokomona biloko oyo yango nde ko déterminer ndenge culture pe société ezali reflété na ba niveau nyonso ya vie sociale, économique et spirituelle. Na tango ya kala avant que tomona ba téléphone ebima bato babandaki ko se communiquer ndenge nini bato babandaki ko se communiquer lokola biso tozali awa na mboka oyo donc tokomona ka bato bazali na mboka oyo tokomona bato mosusu te ezalaki tolobaki moto azalaki ko travailler dur même na tango na Yesu tokoyoka yango ezalaki boye babandaki ko transmettre ba information pe ba nouvelle ndenge nini tatango akala bazaki ko transformer ba information na lokole na ba phoni na ba to babandaki ko tinda bango
et kozala malamu tozala très bien informé biso bato na Nzambe po te toyeba na ndenge ya kopanza sango malamu na Yesu malamu. Yesu na yango nde alobelaki biso boye. Soki totangi na mokanda na Luc chapitre 13 1 à 5 na kotanga yango bien. Balobi boye, la nécessité de changer une vie. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient commençaient à raconter à Jésus-Christ ce qui était arrivé dans les Galiléens. Donc Pilate avait mêlé à Bomaki Bato, Azalaki ko Boma Bato, le sang de Azalaki ko sacrifier Bato. Il a répondu, Yesu a répondu, croyez-vous que ces Galiléens, fils de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Question Batouni. Awa Balobi, Yesu a répondu, non, je vous le dis, mais si vous ne repentez pas, vous périrez tous également. Balobi na 4, Balobi, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombé le tour de Siloé et qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem. Batouni question. Yesu a répondu, non. Alors, je vous dis, mais si vous ne repentez pas, vous périrez également, tous également. Balobi awa, na premier point awa, Yesu abandaki kote ya bato makambo oyo ezalaki libanda te. Nakolinga koloba boye, église ya Yesu Christo, ba pasteur, ba homme de Dieu, tant que vous allez côté à batu ba vérité tendenge zali évangile ya Yesu Christ kozala mingi ba kolali sakande batu ba pongi soki bazo boma batu soki bazo violer soki bazo sala mabe quelque part et Seigneur na biso rôle na biso ba pasteur ba sali na Nzambe et Seigneur to lobelaka ngo poto koyoka ke Yesu Kristo abandaki kote ya bato makambo ezalaki réel na société na tango oyo ya zalaki na mokili awa toyoki yango. Deuxième point to koloba nini, David ayaki ko prendre mort ya Absalom oyo azalaki mwana na ye. Totanga lisusu na 2 Samuel chapitre 19 à 23 elobeli bisobe Ashimat fils de Tozadok dit, laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. Balobi awana 20, Balobi Joab lui dit, ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour, mais aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Et Joab dit à Kushi, ok Kushi, motomoindo lisusu. On a implication à motomoindo na media. Awa toko le bango. Media zalaki kata pona mindele te. Media zalaki pona batomoindo. Moni na tango na Bible balobia wa Kushi. Tengo dipo ke Bible zali buku yo. Ezaliko le bala pona biso nyonso. Et le béni Kushi va et annonce au roi ce que tu as vu. Kushi se posternera devant Joab couru. Ashimat, fils de Zadok, dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Kushi. Et Joab dit, pourquoi veux-tu courir? Mon fils, ce n'est pas un message qui te sera profitable. Balobi, quoi qu'il arrive, je vais courir.
reprit Ashmat, courir par le chemin de la plaine, et il devança Kushi. Awa tomoni, rôle yaba journaliste, awa, journalisme na rôle nango, ndenge sengeli ezala na société, pe na niveau yaba marketing, promotion, na ba otobengi comment ko break ba news neti les nouvelles de dernière heure. Soki lelo likambo salami awa sikoyo utolo bato zwi likambo salami na Congo sikoyo pe ata toyebaki yango to ata awa toyebela yango ndenge nini bongo kala oyo ezalaki kopanzana ndenge nini tozo vanda wa kala ezalaki tovandi awa nouvelle soki salami awa na Congo to konta musu un mois après na ba fond ya ba village okomona nouvelle uti na mboka po ekoma na mboka ezo mikolo bele metoyoka eloko oyo problème mingi ezali na niveau ya ba media ezali problème oyo bazo bengango ba libéral batu moko baza na pensée libérale il contrôle média batona mingi moto tango aza na média esengeli azala moto oyo azali indépendant azali moto oyo akolobela batu makambo ndenge ezali po ete batu bayeba na kozwa ba décision na ba vie na bango toyebi ke ba media mingi tomonaka na mokili awa bato mingi oyo bazali na contrôle ya media bazali mingi bato ya molili bazali mingi bato basalaka ba science occulte bazali mingi bato babengi ba franc-maçon pe bazali mingi bato bafonctionnaka na ba doctrine luciferienne pe bato bakota na oyo babengaka philosophie ya new age pe tozali komona mingi bato wana ndenge bazali mais mokili esie ko changer makasi na nzela na technologie démographie ya population est changée toyebelaka yango malamu yango tozali kosenga mingi na ba jeune gens oyo tobengi ba génération millénaire bilenge basi bana bokende kotanga classe boyeba ndenge ya kotindelaka biso ba information kitoko na société po te toyeba tozala ke bato akobunga lisusu nzela te yango pe ezali te bato bakoma très bien informé bon sikoyo na koya na makambo 6 awa lelo makambo lelo ekofungola biso miso pe matoi tokoyeba lelo nyonso soki tozali kosala ba réforme oyo malamu tokomona ba 6 points oyo ndenge touti koloba ba garde du mur na communauté 1 tokomona baoyo babengi ba homme oyo bakozala ba vrai bakengeli ya communauté na mboka na biso pe na communauté na biso na environnement na biso pe voir na société na biso mais ezali ko dépendre na nini totanga liboso na psaume chapitre 127 na verset 1 elobi boye cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Toyoki liboso, ba désastre na kati na communauté na biso ndenge elekaka. Pe
bato oyo balekaka na bamedia nyonso mpona kokebisa bato. Tolanda lisusu na deuxième point. Société na biso bayo basalaka mabe kozala exposé. Ya mibale ko exposé mabe ndenge ezali koronge communauté pe société na biso na makambo na cantique de cantique ezolobela biso awa toyoka yango bien. Na cantique de cantique na chapitre 5 verset 7 elobeli biso boye: les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé ma voile. Les gardes du mur, oyoki ba garde ya mur ba opanza sango na ndenge ya malamu tozali kokita awa ezoloba nini. Napesi exemple ya bato lokola ba combattant Longonia ndenge bopekisaki ba miziki awa pe ememeli bato ebele oyo mingi batambolaki na buzoba bakomi fixe na bafoye na bango, ba distraction oyo ezalaki na bomoi na bango elongwe na bato oyo bazalaki na maturité na vie na bango te, finance na bango et désordre social pe ba ordre pe discipline esali lokola ezongi na musala bosalaki na remercier bino awa na pokwa na lelo. Kolongola ba voile na ndenge moko positive na communauté pe ko prévoir ba tragédie balance ezonga na communauté oyo. Ya mibale kosala nini? Kozala na croyance ya sembo pe société ekende etambola malamu pe kende malamu pe kozala na système ya kitoko yango esengeli bato babetaka trompette bato baza na media toyoka awa na kozwa illustration lisusu na armée. Omoni bato baza na armée naza na ndeko na ngai awa tovandaka na ye mingi tango nazalaki na Congo mokolo moko papa na moni na koti na kar le fungola na moni ba soda ba telemi me modèle na monaki ba soda ba telemi na bime oyo eza likambo mosusu na moni penza jipe koti na moni moto akoti boye na lobi me oyo niveau nini na moni soda akoti likambo na kelelo balobi trompette balobi te koyeba kobeta yango malamu na 1 Corinthiens chapitre 14 verset 8 balobi et si la trompette rend un son confus qui se préparait mutako se préparer au combat nani bato bazali ko panza ka ba maladie na communauté bato bazali ko bebisa communauté tokoyeba ka bango ndenge nini omoni balobi likambo wana likambo ya ke soda ayeba ka trompette alobi trompette oyo ezali pona boye mwana na nzambe nous sommes les commandos de Dieu esengeli toyoka ka ba son ya trompette ezali nini ekoloba nini epesi son nini nakoya koloba yango lisusu awa lelo na mokanda na Nombre chapitre 10 verset 2 4 7 elobeli bisubwe fais-toi 2 trompettes d'argent et tu le feras d'argent battu et se serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Tozalaki na camp et potolonga na camp et yaka na baso ya trompette. Si on ne sonne qu'une trompette, les princes, les chefs de milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Si vous sonnerez ainsi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Donc, différents sons wana ezali très important. Yakozala. Yamisato balobi rassemblement et exception
il y a ba information dans la société et communauté. Ko reporter ba fait. Pe sa moto ye moko ndenge ayeba kozwa décision na vie na ye. Ba communauté bato bakoma ko décider malamu. Non moto moko aya azwela biso ba décision amona biso lokola tozali bana mike po ete toyoka ye mutu wana tokoyoka ndenge wana te parce que toza ba adulte toza mikolo publiquement ou individuellement bandeko bazala na sens ya koyeba comment honorer communauté. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 17 honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, surtout que soki ozali na soki azali yabino na ndenge ya malamu ekozala malamu. Na 4e point toyekomona kozala na esprit ya absence ya préjudice to partialité. Donc mutu moko aza l'esprit de parti avandi na média. Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 20 à 21 ne te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Omoni awa kosalela agenda na yo moko te ndeko. Awa nde vie publique pe opinion indépendante. Mais ezali facile te. Mais osenga moto ya na ba média azala na sagesse mingi. Moto a poussé yo te ndeko na ngai. Bato moko boye baya ba dominer bino et puis baya kakolobela bino ndenge nini bokomemba vie na bino na vie sociale, économique et spirituelle. Ça n'a pas de sens. Awa balobi na 5e point. Et sengeli média ezala utilisé avec beaucoup d'attention pe na bokebi nyonso. Influence bato moko très sage, intègre pe ko reconnaître ko servir bato na société. Bato bazwa ba décision librement. Évangile et sengeli kakate ezala sous contrôle national. Lokola ba RTNC te manipulation tolingi yango lisusu te. Balobi awa lisusu na 6e point et lobeli biso boye. Moto azali kosala na média ya nzambe to ya mokili to yokawa ba journaliste encore engagement profonde pona ba vérité. Na mokanda na Jean chapitre 18 verset 38 à 39 37 à 38 le biso boye. Pilate lui dit: "Tu es donc roi?" Jésus répondit: "Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est la vérité écoute ma voix." Na 18 ans. Pilate na 38 ans le Bible. Pilate lui dit: "Qu'est-ce que la vérité?" Alors la vérité zalini. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit: "Je ne trouve aucun crime en lui." Vérité ezali absolue. Tomonaka awa na mboka oyo, soki oyo lobi vérité, batu musu ba questionner vérité na yo. Balobi est-ce que wana ezali ya solo toyoki yango awa? Yango balobi eloko moko ezali sur na mokili ezali te. Vérité absolue n'existe pas. Il y a la vérité. Son nom c'est Jésus-Christ. Soki olandi Yesu Christo, il est la vérité, le chemin, la vie. Ezala mutu mususu te oyo aya koloba vérité. Monde kolinga te toloba vérité, toloba pe malamu. Omona na ba jugement mingi. Omoni te mutasali crime.
ake azwi avocat afuti ye mbongo ebele me moto na bino bolobi ke ye abomaki moto ntango akomi na liboso ya bajuge balobi te moto wana to akite ye bato balobi me quel genre ya vie yango moni tolo balobi vérité absolue ezali bandeko toya kosuka awa balobi bato na vérité pe ba oyo balobaka bosolo selon leur conscience bango nde tozali koluka bandeko en Christ. Qu'est-ce que la vérité? Wana philosophie ya média ya dualisme mabe malamu mabe to malamu yango na koya lelo na pokwa na lelo koya koloba bwe ba journaliste ya solo kaka bato na nzambe te nazali kopesa exemple monene notre mama ke to apresiaka mingi na kombo na mama Marceline Ilunga Mido nzambe apambola yo esika ozali mama na musala osalaka musala avec toute ta conscience ozali moto na lobaka na yo mingi te ozali moko ya bakengeli na kati na communauté tomoni ba verset biblique wana olingaka ko-exposer le mal oyo elingi ko ronger kon notre communauté nkola batela yo abatela libota na yo abatela pe famille na yo esika ozali tika ete inspiration et continuer kozali kolo na yo pe na oyo nyonso ozali kosala parce que osalaka nini osalaka ba diversité ya ba information makambo olobaka ekozala possible te na ba église ya 4000 mais omoni te nzambe azali koutilize micro na yo azali koutilize conscience na yo po ete oexpose le mal nyonso tu wana omoni mosala na journalisme bamama nyonso pe bapapa nyonso bosalaka mosala na conscience na bino mobimba nzambe apambola bino bisika bozali na kombo na Yesu Kristo. Tozwa exemple moko lisusu na mokanda na Jude verset 1 verset 14 à 15 elobeli biso c'est aussi pour eux qu'Enoch le 7e depuis Adam a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Na 16 elobeli bisobwe. Ce sont des gens qui murmurent, qui plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qu'ils ont la bouche de paroles hautaines, qu'ils admirent des personnes par des motifs d'intérêt. Tomoni yango na niveau ya tolo banamboka na biso. Ces gens-là, musala na bango ko kamata makambo ya mabe. Babaloli yango bakomisi yango ekomi kitoko. On dirait mabe ekomi kitoko, malamu ekomi mabe. Mais touti koyoka awa na pokwa na lelo, malamu ekotikala kaka malamu. Papa Odon Pambu, God bless you. Na ndenge o salaka musala pe ya kitoko tomonaka yango na communauté. Mon frère Didi Dipumba o na monaka na landaka ye ndenge asalaka banalize na conscience na ye me balobeli ete oyo asalaka makambo na ndenge ya mabe nzambe alobi ete akojuge ye. Tomoni te vérité ezali awa na rôle ya média bosala musala na bino na conscience na bino bosala musala po ete bato bakende na enfer te bato bayeba
ba réalité bazwa ba décision ya ba vie na bango yoka papa na ngai bazolo bela bisote oyeba keloko moko na media balobakao ndenge nini bato media ba fonctionnaka na eloko babengaka kospin ko balola ba information yoka nde balobi ndako bango na bato basalaka na relation publique pe na politique balobi kospin ezali lokola forme ya propagande ya koacheve à travers kokabola ba information moko ezali partielle pe ko créer ba interprétation moko ya mabe envers batu po basalela yo campagne ya mabe pona koya koloba na batu te moto wana azali mabe po te ba changer opinion na bango contre certaines organisations bato bazali ba homme public neti biso boye ngai bozo mona awa nayi kosala musala nzambe kaka bote na bimi bote. J'étais un homme alcoolique qui buvait comme un moto oyo azali moto pamba. Mais naye ko yamba Yesu na motema nanga, j'étais avec mon frère que vous voyez à côté de moi. Azali témoin monene. Sikoyo tango na yambi, il y a plus de cela 26 ans dans 1992. Naibaki makambo te, nabana kukanisa bote, mais sikoyo ko sala nini? Naye ko zwa makambo na malembe nabani komi découvrir nabani komi yeba. Tendenge yo salake naye ko yeba basali ya nzambe, tokinaka ba conférence mingi ya makambo na nzambe. Soko zo sale loko, il faut ko dominer ngolo la ba mama na biso, bato bazali na ba misala ba journaliste. Bakeneke ba training, bakeneke ko sala pona ko yeba ko upgrade ba mayele. Poite bazala na erreur te na musalo bazali ko sala. Omoni yango ndeto zali ko telemera awa. Yoka na bosukisi, balobi ete bato balobi pour créer les réactions impulsives na kati ya société. Balobi la liste de dites stratégies de manipulation de masse. Balobi un homme là na kombo na Noam Chomsky. Balobi stratégie à liboso balobi boy. La stratégie de la distraction. Oyoki yango, balobi ami balé, créer des problèmes et puis offrir des solutions. Solution de ko bénéficier yé muto ya yé na ko mema solution na binoté. Balobi boy, créer la stratégie de dégradation total mboka na biso. Ndenge zali ko tambola. Total la stratégie ya ko différer batu. Ça ya cinquième balobi. S'adresser au public comme si bazali banamike. Yango na uti kolobao. Toti kolobango. Faire appel à l'émotion plutôt qu'à la réflexion. Donc batu balingi batu ba raisonner. Thank God, maman Marceline, au sac émission, aux allez ko faire réfléchir batu. Nkola ti kayote, azala na yo, a protéger pays yo. Bato nyonso ba osala bien. Bo sala musana binu malam. Tomoni te ezali te ka pona basali na nzambe te. Ya onto lobaka o ezali gouvernement pe principe ya makambo na nzambe. Atolobi maintenir le public dans l'ignorance, ozoka ignorance et commettre des bêtises. Total a lelo ndenge ba bêtises ezali permis. Ezali système créé. Isolo bazo bina. Balobi encourager le public à se plaindre, à se plaindre dans la médiocrité. Donc médiocrité. Et ça moi zo uta na Congo kuna balobi système médiocre. Makambo nyonso médiocre. Mais bango bazo mona yango te bakasi to ebite. Tosi to ebi mayele na bino. Balobi awa remplacer la révolte par la culpabilité. Balobi remplacer balobi na disait balobi connaître les individus mieux qui se connaissent eux-mêmes. Mais si ko to dali ko kende wapi na makamba bu papa nanga. Donc yango monite to ye ko zongisa pe to lingi ko lobaboye. Omoni biso awa ndenge to ko sa musala nzambe to zali na mission. Mission na biso po to bongisa makambo nyonso te. Mission na biso ezali nini? Ko combattre l'ignorance et toute forme de violence individuelle ou collective dans la société.
promotre une évangélisation de paix et de réconciliation au sein de la société au nom de Jésus-Christ. Et puis, notre mission, c'est quoi? Notre mission, c'est de vous assister à croître la créativité et l'innovation. Vous inspirer dans votre vie spirituelle, sociale et économique. Nabakouk Soki Botangi 2,14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les fonds de la mer comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Omoni mokili ezali couvert na mai wana nde ezali kozala lokola représenter présence ya molimo mosantu na Nzambe. Yango te tozali awa tolingi ko clôturer pete bandeko na biso oyo basalaka na media. Tozali kotika pe Congo synthèse na maboko na Nzambe. Tozali kotika ete le peuple de Dieu oyo nyonso bovandi dans les quatre coins boko sala musala na Nzambe na conscience na bonne conscience na maboko na Nzambe. Tozali kotika pe ba oyo nyonso bako sala évangélisation na nzela na ba oyo tobengi ba YouTube ba réseaux sociaux pote na ko conscientiser le peuple. Ezala moto ayebi Nzambe, ezala moto ayebi Nzambe te, mais bakoma conscient na ba acte na bango basalaka. Ndeko na ngai na zali kotika na pare oyo zali pare oyo yonde moto okambaka omema bandeko wana nyonso totika bango na losambo oyo toyoki na pokwa na lelo. Amen, amen. Amen. Nzambe azwa lokumu azwa nkembo pe masanzoli. C'est vrai que le Lobanaï ne m'a pas battu sans pour autant que ça l'a fait. Le Lobanzambe est allé couteau à double tranchant, c'est-à-dire et c'est par ka mabé na malam. C'est-à-dire en d'autres termes et c'est par ka vérité na lokuta. Les choses cachées na makambo oyo est allé visible. Donc visible dans le mauvais sens, tout visible comme dans le bon sens. Liloba Nzambe ezali Bible ezali journal spirituel. Journal spirituel wana yango ezali ko typifier journal donc palpable, visible. Donc vie visible ou vie naturelle au biso ngana yo tozo vivre ya mokolo na mokolo. Donc yango wana ezali ko se référer na oyo ezali nani spirituel. Donc Nzambe tango azako yana liloba na ye ezali juste pendant ko interpeller biso bato ya mokili. Ndenge nini esengeli to tambola, ndenge nini esengeli ete to adopter bonne vie. Donc to bima na mabe, to tambola na malamu. To eba ko distinguer le bien le mal, c'est-à-dire atie kufa na vie. Mais alobi était n'a pas si bien opportunité bon pour na vie. Pourquoi? C'est parce que aligné était biso to yebana ndenge nini tokoki ko vivre, ndenge nini sengeli to tambola et puis ndenge nini sengeli to refléter gloire na ye. Amen. Na kati na humanité tout entière. Alléluia. Alors toko bondela toko tika nyonso tuna maboko Nzambe afin que liloba Nzambe yango ezali lumière. Liloba Nzambe za média. Amen. Yango ezali ko transmettre, yango ezali ko percer. Alléluia. Et pas molili ezalaki. Alléluia. Pour que lumière ait apparaître. Alléluia. Ba ekai ekwe na kati ya bato. Alléluia. Enfin que le gens va se retrouver. Alléluia. C'est ça le rôle y a parole parole, c'est-à-dire il y a Bible. Ozomona. Donc Nzambe yemo azali parole parole, mais parole nani parler. Donc tokotika moment oyo na maboko Nzambe afin que parole parler yemo kwa ibanati na intervenir na kati na ba vie na biso. Nzambe tata alikolo na tondi kombo na yo na sanzoli yo na netoli yo poto bongi na lokumu mpe nkembo masanzoli zongo na mboka na yo. Ya solo papa liloba na webi makapamba te sans pour autant que ça là-bas est fait. Et séparer le vrai et l'ivraie na kati na bana na bato. Yo lobi ete tika matiti ya mabena ya malamu esangana ekola ensemble. Tango kokoma na moment ya moisson
yo okoyeba ko séparer ya mabe na malamu. C'est-à-dire ata liloba na yo ebombami, ata bato mokili ba bombi yango, ba bombi vérité, mais suka suka nzambe yo koyeba na tina na kobimisa yango ko étaler yango publiquement. Alléluia. Enfin que batou ba mona clair Alléluia, akaikuya Jesus Christ. pe ba se retrouver. Alléluia, Jesus Christ. Natondi monene na yo sanzolio netolio tika ete liloba oyo ebimi et ça là ba fait et botambuma na kati na biso nyonso tu ba humain, non seulement na peuple na yo, mais ebota mbuma na batu nyonso tu ya mokili mobimba ba o ba ebio non ba ebio te motu nyonso tu eba na tina ko se retrouver, enfin que kombo na yo ele kanatina na kokumisama pe ko sanzolama liboso na misu na mona na moto na pambole monene na yo nkolo yeso na sanzolio na netelio sala susu ya minene lisusu koleka na kati na biso, sala susu ya minene koleka na kati na l'humanité tout entière Seigneur, enfin que toyeba na tina ko se retrouver pe to kozanga lisusu kokomisa kombo na yo te na mikolo kuna koya na pamboli kombo na yo na sanzolio na netolio na tiki moma na biso nyonso tuna kozonga na maboko na yo zala liboso comme avant arrière garde batela biso na biloko esalemi na maboko na bana na bato totiki pe ba maboto na biso nyonso totiki pe bandeko na biso nyonso tu oyo bazali partout dans le monde Seigneur baza na kati na pasi na moment oyo na kati ya désarroi Seigneur Père na kati na oppression na adversité nzambe bazoluka ici de secours bayebi ndenge nini bakobima te nzambe loboko noza mokuse te mpona kosimba mitema na bana na bato enfin que ba bima ata na foin na libulu na lidessous Seigneur ya tonga vérité eleka na tina ko transpercer, enfin que bato bamona clair pe ba eka ekweya, que les gens puissent être délivrés na pamble monene na yo na sanzolio na netolio lokumu mpenkembo papa masanzoli ezonga na mboka na yo na tiki bato ya media na maboko na yo nzambe. Amen. Papa bazali bato oyo oyo zali ko utiliser afin que message na yo ezala véhiculer. Bazana a besoin de sagesse na yo. Bazana a besoin de intelligence na yo nzambe. Yeba na tina ko guider bango. Enfin que ce n'est pas comment s'y prendre Seigneur. Enfin que ba na tina ko faire passer message na yo partout dans le monde. Pesa bango le moyen nécessaire. Afin que prochainement Seigneur message na yo ezala propulsé partout na mokili ata epai message ko kolekate mais à travers bango Seigneur message est transpercé l'au-delà Seigneur Père pour que kombo na yo ele kanatina kokumisama lokumu nkembo pe masanzoli papa ezonga na mboka na yo na kombo na mwana Yesu Kristo na bondeli bongo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tozali bongo tous les dimanches to sangana kana Barking Road to salaka mingi ka prière et intercession.